awa tozali na résidence ya Munduki awa ndenge kaka tolobaki toza na résidence ya Munduki awa ndenge bomona na résidence ya Munduki ndenge bomoni awa bomonaka mare yeyo na pe déjà awa makambo ebandi avant goût déjà makambo ebandi awa avant makambo déjà ebandi awa président mutu ya bato amakambo tozolia tozopréparer déjà mariage ya princesse Aïcha. On a princesse Aïcha, voilà. La fille aînée de mes filles. Donc, Makambe Bandi. Voilà. Rendez-vous à samedi, on est à Ito. Toujours bon ça chantier, Nento Yambaye, la résidence, et pour tout Pambola qui est Kitokos. Je ma passe à mes balles, ma journaliste, c'est le rôle à eux. Voilà. À ma ministre. Awa tu sais binoka non toza na kati ya chantier na kati ya résidence ya Munduki oyo chantier oyo azosala mais place azobalisa mwana na ye liboso ya mwasi place azobalisa mwana vraiment place azobalisa mwana mpenza komona podium yango oyo place azobalisa oyo ezali oyo eza avant goût tozwaka bongo avant goût na bamousse na banini tozwaka bongo awa vraiment bongo toza na joie moto nyonso azodami awa ki adi keke ezala te peti na biso oyo abeta fufu kuta bakisi oyoka ndenge adundi bongo yayaka basinema nazotala mpona toujours na résidence ya Munduki babiki samedi ezala danger makaleka etikala putulu ekimata bongo bebe na biso atikala abeta fufu na bayaya kutu yo ndenge azobeta ngo esengo moko baza nango famille oyo mpenza ya biloba esengo baza nango ya danger tata mwasama na pe wana aza koya mamiraeza otupesa liloba soir opesa pe liloba l'examen bien va toucher la tante là-bas donc awa eza dia bapréparatif ya libala coutumier ya mwana ngai Aïcha. Donc la première fille entre les princesses. Oui, avant d'arrasser. Ok. Donc Aïcha, moi dit histoire à la princesse. Azo bala devant la princesse Moussousou. Azo font l'anzela pour ezara ma bala la princesse ta princesse. Donc ngamo nazawana étant que le chef est leader ici jusqu'au village. Donc c'est ma première fille. Oyo nazo kopé c'est na libala. Donc avec tous les honneurs, nous tous ça préparatifs. Toboy ba salle de fête, tout ça, il faut tout ça là on a kati ya lopango. Autant to kata nzolo na biso ya ba roto lambela ba bokilo. Makili zo sopana na c'est pour princesse akende malamu. Olandi. Donc il y a makasi, c'est la famille des princesses hein. Oyo lekilanga moi ça la ninga na sima. La famille les filles de pouvoir pesa lobate. Tozana sengo donc ya kosakana. Sengo. Donc tozana sengo donc ya kosakana te. Biso ne batata mwasi ya mama. Donc tozana sengo, tozo bongisa déjà pour la journée à samedi. Donc tozana sengo pe makasi. Sino Monique bazana sengo ya. Tozana sengo makasi, to sepeli lega pesi biso sengo. En tout cas, vraiment, elle s'est retournée mingi. Elle a senti mon makasi. Ça me dit vraiment, ah, toroyo kati. Et ça la somme mon makasi. Eh, makasi.
lobi nga mona salon ta liboso na sa liboso marié. Toi qui n'est pas tata mwasi balobi ki tata mwasi Mireille yeyo. Tata mwasi Mireille. Moi ni loba ndongo zo balisa mwana oliembo. Lukuta te atembe te nalie mpenza mbongo yango na nko nalie yango na ndenga mabe te na ndenga bien mwana mwasi nyonso soki akoli akendaka chez ye donc il fallait ça maka ndenge wana tolie mbongo samedi vraiment eza journée moko ya esengo ya kosepela ya koseka. En tout cas, il y a samedi te mais c'est bandit déjà. Tous en esengo na sepeli makasi vraiment kitoko trop. Wana bolandi mama Mireille wana penza mama Mireille a beti lisaso penda a beti vraiment kaka ndenge ezalaka. Penza toki ne moské suit pas yaya. Etao. Bon, on va bien zate. Tous en chantier, tous travailler. On a les nabis sur la pétitionnaire quoi. Et on tous vraiment en chantier. On va faire ces bêtes mais tous en état de travail. Oui, il y a un monite, tous en état de travail. Donc samedi de boluka biso, on a bon mon amamususu. Wabige samedi boluka biso bon mon amamususu. Princesse yeyo. Ouais, eloko na ina loba tozana esengo makasi tosepeli yana biso libosa mwasi afongoli nzela atikeli biso pe mapamboli na sima eloko na ina loba yango wana. Ava ndenge kaka tolobaki afungoli nzela afungoli nzela tobosani te. En tout cas tozana esengo makasi kobalisa ezaka esengo mpona minute ebele bazoluka babala bazwi yango te. En tout cas, ezali pamboli yaya. Félicitations vraiment nzamba pambola yo. Tango zokota libala oye bapenda ke libala ya solo pote eza honneur, libala eza honneur. Opesi biso lokumu nzamba zo lokumu. Merci beaucoup. Biso za batata mwasi. Voilà. Bon pour na osugi ça vraiment naza remercier la famille Kabeya Patrick oyo échanger ko côté pa na biso ko bota maloko la ta deuxième fils na ngai on a adopté. Parce que ceux qui m'ont toyé, ko ba la yo mwana akompe mwana yo. O nazo yamba ene sengo, donc nyonso nazo sala po na bango mibale. Bazala bien, na bisengo landa bango. Ce problème ezalinga mon papa nazali. Merci. Oui, merci ndenge tolobaki kaka merci awa penza tozali na résidence ya Munduki oyo balobi vraiment président oyo Simi ma portière niyo surtout vraiment aussi ma commissionnaire niyo surtout ya RDC yeyo nzama masolo vraiment kaka ndenge tozana kati. Non. Donc lobby déjà a trop avancé. Lobby biloko nyonso ezadea libanda tozo bongisa po chantier tokoka ki salle de fête était to préférence ezala a pour isa coutumier pour to sans seulement ça kende toujours avec kitoko toujours ça la maka pas ba parents na base. Après bon ba so soanzolo ba kishi tout ça. Moi natanga zo ken maramte za kitoko kitokos. Puis za kitoko ze senga trop donc o te ko za ndo ba mari ba sala koto yo. Na bon c'est pas pour débattre non ndeza na chantier mais tant ba roya ba robunga yango. Parce que vous avez sous-boité, vous avez bandeli. Nous avons un chantier, nous avons mettre peu chantier. Donc vous avez bandeli. Mais tant que vous avez samedi, vous avez sous-boité. Donc vous avez un paradis. Il y a boss Monduki. Merci. C'est qu'à force, quand vous avez un téléphone, donc, on les a avant, mais on les a abotés. Ok, bah ça c'était passé tout un an. C'est ça. Ça doit se faire. Et ça, bon. Le buffet là, non. Voilà, t'as le buffet. Hein?
Ah, tu es princesse. Et toi aussi, hein? Moi, je Ça va. Avec les quêtes, hein? Ça va. Ça parle aussi à quoi? Ici, vraiment l'église. Allô? Maman, ça parle là-bas.